Ce tapotage exact au solo la bien. Tu as 4 masolo. Masolo bolumbu. Ya andi na makangu na ye. Oto benga mama koko. O bozue boche na motalaka. O lelo abimi ndoki. Aza mama koko ya 50 ans. Mais moi na pe ayebaki ke wana aza mama koko. Et puis toza triste lelo. Une triste nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. Toye lisusu bo tapote yaya. Caroline nazaki ne na live jeudi. Hier c'était le vendredi. Caroline ya comédienne. Il faut coup. So to tapote kaka. Soit na kati bino na koti na YouTube. Kolala kolamuka. Nebi sarabino ezaka ya nzambe. Okoza kitoko ndenge ni soki nzamba lobi azwa yo molimo. Azwa yo kaka. Caroline live ya jeudi. Ase na live wana pendant moins 2 heures. Ntoka nde azaki na zemi. Azaki na live banda no baka 2 à 3 heures aoteka babiloko na ye ya ba bijou na ye ba bijou fantaisie na ebite so pena ba or penya normal ezalaka. Chikoyo. Moi si lokola na ebite soki bana combien azana bango. Soki akomi na combien. Parce que bato babala liboso ezalika bango ba Caroline na ba Mamu Lopo na ba Caleb kandenge ezalaka. Yeah, ok. Azana 3 filles. Au 4e mois. Mais bébé, il paraît. N'est-ce sexté. Il paraît bébé aza kitoko aza à bonne santé. Tout tapoter s'il vous plaît. Je dis notique à nous TikTok parce que la TikTok na zora nanga bon hote, na zora nanga ba liote, na zora nanga pe na tina te ki botie nanga ba soki ba cadeau. Moi na ya moi si lisusu. Bébé aza fille. Donc aza mère de fille. Lokwa moi na nangai. Rasi abotelinga ka bana ya moi si. Donc, voilà. Caroline, ngana kota ki na live ya Caroline, jeudi. Jeudi, oh, lobi ezaki vendredi. Na koti ka na pesi mbote. Na atuka na za ami na ye. Ko solo la o to zo ba telefone to solo la. Te. Na koma ki ka na se. Na ebite so ba eba ikeza ngai. Na komi ka na se no abi yaya otinda kape Canada. A répondre oui na tinda ka partout. Expédition eza partout. Mais lelo, aboti na 5 heures du matin na Kanani na Kinshasa. Mais na 9 heures. Lobi pe ipara azalaki na live. Boyoka makambo. Boka ni nzamba salaka makambo na ye. Bino basi kitoko. Bino basi bozaka na mibali ya kitoko na ndako. Bino basi botaka lokwa ba pose. Lokwa la mama bata. Lobi pe ipara azalaki na live. Mais ce que lobi yango zaki air nini? Biso présentement na Montréal toza 10 heures. 10h14. Kolala kolamuka yaya. Atande na zongenga boye. Muto alinganga ngata ya kofinga nga kaka. Elungi mabe. Mukomboso. Lika kwa Canada. Ekomi lelo shofi suki kana shofi suri. Olinganga te kokota na live na nga te. Olingaka mama Kongo te lekana na obanda ko scroller lekana. Okokota na live ya mama Kongo po lukani. Elo oni malonga mama Kongo opesa yo. Ba pesi yo repo ya kobota yaya. Ngana bete la rabino di solo ya nga moko. Laissez-moi vous dire, na relater bino moi petite histoire. Moi si kitoko babi pare za na 39 ans, ana bana misato. Donc oyo ya bomi ye, eza 4e mois et puis moi na ya moi si. Écoutez-moi. Nga bota na kinzamvweti. Nga yoka soni na ngote. Ne ba te pona ni fosko obota kaka na nini? Siko ba ebi shoke oyo bota kaka zelana no keneno ko pema ana bana misatu Caroline
ba jeune fillette na ye, ba gamine na ye. 3 bana. Ana mobali ne Karo abota 5-3. Karo abala. Bato babala ka liboso wana. Ezaki ba Caroline, ezaki ba nani ba Caleb na mami la chat. Ezalaki ba attends, on a ça épée mokuse hein. Ba bonne fête à tout le monde, malgré oza na matanga. Malgré oza na matanga, ba bonne fête à tout le monde. To tapoter yaya. To tapoter ba bonne fête à tout le monde. Moninga na biso leki na biso. Merci. Leki na biso Caroline na minute oza na kati ya morgue. Ba jemima o abala nana matuta comme on est Moïse matuta ba Caleb tutuke ni soki tutuka ni soki tutuke tutu nani Caleb tutu wangu soki nani na bosani komba Caleb ba mamulopo ba bala na Kinshasa ba mimi na poto libala liboso esimbite abali tala nzambe ndenga sala kangolu na ye. Est-ce que mamulopo na tata na biso Elka baboti te. Soki nzamba lobiki yo botaka mwana moko ato sali ndenge nini. Mwana mibalo ya te. Loba nzambe ye moko aza na bangolu na ye, na bozalisi na ye, ndeko ya osalo likambo. Biso to bota na Kinshasa ti, na Kinshasa ti plutôt. Ta nga na koti na ndako ya libala. Nga ko liesa mobali ti. Mobali de fala bimisa chweke, mbongo manzaka mbongo suki. Oui. Ana poto to bala na kabongo pesi mwa 10 mobali pe atie mwa tsenga ti likolo. Mwana mwasi mwana amemi ye 39 ans. Caro la comédienne, il faut kuya moto. Caro akei. Biso bino bato botikali beso ya kitoko. Bozelani. Sorry. Ngata mona sali accident. Mutu il faut na mokilaza na détermination. Ambition na détermination. To tapoter ya mwasi. Merci beaucoup aimé. Mutu il faut na ambition na détermination. Tant moto saka na ba Kinshasa kuna, to continue tapoter. Merci beaucoup pour na tapotage. To mata. Tant moto saka na ba Kinshasa. Tolobaka engapa soki na kepo tata koko mondele ngai fona zwa. Boye bana mitu na bino. Didi, merci beaucoup. Boye bana mitu na bino que il y a aussi des Congolais très sérieux ici. Il y a aussi des Congolaises très sérieuses ici à Montréal, ici au Canada. Ils sont nombreux comme ça. Azo choc à liboso, azo déception à liboso ya moi si to ya mobile habite touro. C'est mieux de travailler. La tapoteuse, merci beaucoup. C'est maintenant que Rosala. Peut-être nzamba tie yo li konja famille na yo. Yo benga ngo sacrilège, ozo dépasser trop. Ce qui yo salite yaya, nani muso sali la bango. Nzambe apesa ki yo ngolu, apesi yo makasi, boza ba famille tale bele, bana ba mama leki, bana ba mama kulutu, bana ba tata mwasi, bana ba noko. Mais nzamba pona ki kaka yo, olongwa kuna. Olongwa kuna bisiko zaka na Kisasa, oye na poto Canada, États-Unis. Mais tant aux mois 100, 50 futa facture, 20 kende ko somba basili, 30 somba moi chemise, mais soko aujourd'hui deuxième paye, joa moi 50 tinda famille no na Kinshasa. Koboya bangote, kolemba pe bangote. Oui basala kabiso mabe. Oui basala kabiso mabe makasi. Otina mbongo po ba tongelo ndako. Bango ba lié yango. Mutu na mutu mo mekano ko benga te pardon. Tout est chacun de nous. Ana likabo o nzamba sali po na famille na ye. Yonde falo bimisa bango na captivité wana. Caroline 5e mois na soki 4e mois na. Akana ba jeune fille. Matangi za na Kinshasa. Nga na sukola ki na nga avant, na bite lokwa na sukoli boye, na sukoma basani, na assaisonner biloko, yango, obi na sala émission na salon na bite fona ya kusala awa.
Toliaka na bato, tozalaka bien. Bato mosusu bamona anga impoli na ba réseaux sociaux. Mais soko sololi nanga na katimini. Hors caméra, je suis quelqu'un très bonne personne, une très bonne personne. Moutake kobota, est-ce que kobota pe komi soko mema bato? Otiki bébé na yo. Karo, yo kasi mobali no soko abali moi si mosusu. Ayo boko la moi na bien. Chérie, tu peux me donner le verre là, s'il te plaît? Non, quel verre? Verre. Verre de terre? Verre de terre là, devant. Verre de terre? Oui. S'il te plaît. Shit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? S'il te plaît. Je vois pas de verre de terre ici. Hein. Ah là? Singe blanc. Pardon. Pardon, papa. Là. Pesanga kopa masanga na melako. Aujourd'hui, c'est la fête, hein, pardon. Ah. La fête de qui? La fête de Saint-Valentin. Ah. Saint-Valentin. Merci. La fête des amoureux. Oh, pesanga. La fête des amoureux. La fête des amoureux, c'est ça. Ok, atamanya. Atakalok. Atamanya. Yeah, atamanya. Merci beaucoup. Bandeko Caroline, ya biso ya comédien. Na kotia photo ya Carote ngai. No tia nga photo ya Carote. Bo tapote ya live komo kita. Vers de terre. E kasi na sa aboni Jésus na biso. Mobile nanga na komisa ye comédienne Nadine Nadia ya mwana mama. Mutu amunde kwa bato ya Raissa Pindi. Na kotia photo ya Caroline te ngai jeudi nazaki na live ya Caro. Hey! Nzambe na ngabo jana zwa papier. Ngai jeudi nazalaki na live ya Caroline Ikwa. Ngai na komi na c'était bazaki soki na 2000 personnes. Aoteka biloko na ye. Merci beaucoup. Moni ki mobange e komisaka kitoko. Kozwa mobali toko koza kitoko za te. Merci beaucoup maman Nadia. Nadine Nadia ya bato Raissa Pindi. Yaya kolala kolamuka. Eza teke tata mwasi to mama leki nde muta simbeli yo. Periki ose sali soki 9 ans soki 10 ans. Banda na zwa periki o na somba yango na lata kango te. Kaka ane onde ane 2025 nenga na yo lata ane oyo. Eza grâce bandeko nanga. Kolala kol. Obike non tala nano soki na yebaki si je savais. Je pouvais enregistrer live wana. Na kota ki quand même na komi. Il faut que ya moto. So ki ya moninga na live koma. Bonjour ya moi si. Na tindeli ka message. Na komi na senabi. Est-ce que tu n'as capé Canada à répondre? Pas en citant mon nom. À répondre à l'obi. Oui na tindaka partout. Expédition. Eza partout. Nabi ok. Na privé. Kaboy. Moutake kobota. C'est quoi akufi li poani? Aboti na 5 heures du matin. Na ba vidéo ba tindeli ngai. Aboti na 5 heures du matin. Azo yenga na hôpital wana. Azo kotambo kande ba tambola. Ba ya na bota kala. Na bota kala, ça fait trop mal. Et puis non lela te, na leli trop. On va na 2026 show. Nga no lela te. Au moins biso bato to sela ka bango ba émission. Ezate ke to linga ka bango te. Hémorragie interne, ezaka mabe. Hémorragie interne. Ta nga na finga maka, bino boye baka te, bozala kawane pi boyaka kaka. Boyaka kaka Rebecca, oyaka kaka chema soko na ona kiti obanjo finga. Siko tango bato ba finga ka biso, ezate ke nga moko be okechi kuta finga ka mabe. Ba comédien ba comédien ba finga mabe. Bato apusu, ba homme politique, bazo finga mama kasi. Nango ayoka te ba mission ba politique. Maman Olive bazo ko arrêter bazo finga ye. Maman Olive. Maman oyo azana pouvoir na kanyakeru kana nyakero. Omona kande ba finga yete. Yo Rebecca.
Rebecca, yo mona katende ba finga mama Olive, mama Nyakero, mama Olive kutu kolobate. Parce que ya finga makal, a finga matele matile lo make, mobile na longwa na pouvoir. Mais maman Olive wana finga makatile lo. Ba mama Congo ba tutu wana ba ese, bazaka batu ya politique. Babanda kolobela batu anini te. Mama Denise, voilà. Mais tile lo finga maka. Thérèse ape afinga ka belle vie. Ngape na komi ko finga sila pion. Biso tout ofinga na kaka. Yo biko le kaka na télévision te. Mais quand tu mets des commentaires, ya mama na yo, ya tata na yo, ya mobali na yo, musutu, mobali no kutu, koko. Ba pesa mobali na nga koko wana likolo mbeto moni lokwa nyoka. Azoko selu mukaka kawa. Ba pesa mobali na nga pendant 20 secondes. Au moins ndenga osakana na yo. Ba pesa yo ka mobali na nga. Au moins ndenga akonyolo kisa yo na likola mbeto. Tango bino boyaka kofinga bo koma ba live ezaka enregistré. Moi je suis venu parler de Caroline. Et bouelle oyo ya so ki Rebecca oyo ya kochi yo pe ofinga ka yo zelo komona donc veut dire que yo otikala libanga quoi yo manga kamadi na yo. Est-ce que maman no azaki na 40 ans nanga mutu na 69 ans akoka ça ne longyo maman no azaki azana 29 ans nanga mutu na 62 ans ndebo pesa nga wana maman no koza na beauté oyo ako mikolo na sombaki basili oyo abaka paka yako lekanga iki tiano mamano wana chape basili bakende kunu na salon mindele bato a mungwa o vagin o ebimi na soka o ebimi kuna ya Andy na vagin ya nani ya Ana Sophie soki Ana nani Ana Monswahili soki Ana ani asuki Armstrong eza ya mama na yo eza ba mindele. Yo somona mundelo abali congolais awa na mboko. Je parle de Canada. Je n'ai jamais été en Europe. Jamais. Est-ce que si on mona bolumba moi c'est mundele na moi c'est mutumwindo et bima sur les réseaux sociaux. Je suis venu parler de Caroline. Il faut qu'il y ait un moto. Je parle de Caroline. Nazolobe la makambo ya Caroline. Nga jeudi nazaki na live ya Caro. Na okoma pe. Parce que kotinda biloko de Kinshasa, to tapote yaya. Soit na kati bino na kenga YouTube ya ngwana YouTube ba ozelanga mesko na kipe penya YouTube te. YouTube ya ngwana. Na zia tomata. Tozo ngande tozalaki. Caroline Léon na kati ya morgue. Aboti na 5h du matin. Mais lelo na 9h na kati ya morgue. Caro na kati ya morgue. Jeudi azaki na live. Aoteka biloko na ye. Biloko wana eza teke diama. Eza ba fantaisie to tekaka nyesi oyo. Ese soki 12 ans. Ba fantaisie nani atekaka yango. O nga batindira nga na Suisse. Eza garanti. Mutu ana mbongo somba ba bijou na mboko azati. Nzoto eloko pamba, je vous jure. Omoni nzoto na biso. Atande na mingengisi bina tie ba paka na nga na misubo. Yaya, nzoto eloko pamba. So nzamba lobi kena akende lelo. Na minute so na sisi émission. Atande na zabu so na tomona combien de bateaux o ba kufa a pleine live. Na ba piscine yo na Kenya moi si moko boye auti na ye auti ne classe na Kenya na piscine bien se détendre azu moi caméra na ye na moi nini na ye atie ausa ne live na ye auso wana ba caméra ne bo ba linga ka ye parce que biso so ba ko linga pe mutu moko te ezate ke boza obligé biso tout bo linga ka anima kwa kala non soko ye na réseaux sociaux attends-toi de tout. Moutouake kobota. Asali live tous les jours à salaka. J'ai dit dans la zaki na live. Si je savais, je pouvais aussi enregistrer les lives à question.
mais tango ngonga ne komi aboti ne bien. Liwa ya Caro soki to teya mikte na bino bato bobaka ke yo biso to bimaka na ba YouTube na bino bato boyaka kokota bozo koma bo finga donc toza ndenge moko soki etei biso te. Caroline ake kobota ana mobali na jeune mwana ya 39 ans soki 40 ans bon to bakaka to arrondir yango kaka 40 ans c'est quoi akufelini biso bakoko ya boto kufite poani. Biso ba mama koko boy to kufite ndeni to teyama tolandaki ndeko na biso moko be Madeleine Angelica barando to keto mati to kiti bango na basara tola ba mati ba mapasa balaki yaya liloba o to bimisaka na munoko na olakisa yo zela yo moni yo yebinga te nga na mapasa nga na saratola nga na anima kwakala nga na olakisoke na botami na kisangani mutolu na nga bakundi na kisangani nga na mwana lokutu mwana zamba nga na villageoise kishasa na yende ko ya nzamba sali ngulu na ye poto nga na olakisa yo kufa na pasi ya kobota yaya esali peke no oke kobota oboti mwana tikali après 2 heures 3 heures okay bokangana ni ndoki. Dites-moi. Bokangana ni ndoki. Makwakala ndoki parce que alobaki na mutuke no lakiso ndongo zoke wana ko kufa na pasi ya kobota et puis pema tension ko joyeux. Yango bomoni Sarah tola na mama mapasa. Obiki nga ba basena na linga ba. Ata ba ekokota na ba live nanga. Na linga bango te. Muto alobaki diable asali nini? Ajuma loba wana. A pratiquer yango. Est-ce que zalaki maman muto alobaki bongo? Est-ce que zalaki voisin te? Kokoma mukolo eza ngolu. Ya yo tikala nanu kaka. Yo tikala jeune menga na sepeli na komi mukolo boye mena aka kitoko epi nazana mobali asimaka bote nanga na kimukolo nanga na famille basimaka bote nanga na kimukolo nangai me yo siko za mwana muke yo zokasa ko za bebe me otima soko na kiti wana ozolanda ozofinga tanga na kozwa yo na lukio na YouTube na zwi photo ya mama na yo na tie photo ya tata ebele balelaki avant-hier mwana mbali moko na Canada o eza na ngonga te komi ba intervention o ya benga ba shushu binga ba bengi ba profil ba bengi nanga mutu nazano na âge oyo Caroline ye wana na kati ya morgue donc veut dire que so komi mukolo oza sous na droit à vie te so ki okomi mukolo tu n'as pas droit à la vie. Ceux qui ont besoin de ta famille, ont besoin je suis désolé. I'm so sorry. Et ça grâce. T'as la Caroline na katia morgue. Caro biso to leki Caro na nini. Caroline la comédienne ya Caleb. Ngai na yo mutotie masoko na kiti wana. Ndengo zo finga. Tanga na ozo na luki na nga. E koma yani pardon to tika na likamba Caro. Ngai na yo to leki Caroline na ni. Yo mutoza bébé ya 12 ans. So ki pe ya 9 ans. Ngai na yo mtotie kiti wana ozwi telefone osombi soki ya nyongo obandi ko defa ofutaka chaque mois bakata kombo sope ofuti te bakangi yo apata ngozo ko futa ofuta ngo avec intérêt toleki Caroline nani Caro abando teka ba bijou ya or diamante abando ko teka ka ba manzanza o ngana lati oyo manzanza oyoyo mama kolo alati manzanza banazana nga pose nzamba obatela nga yango kolala kolamuka na bakana bino ezaka ya nzambe eza ya mobali te eza ya tata mwasi te parce que mobali ya Caro azaki na Caro wana bana ya Caro bayebi ke mama na bango okende kobotela bango bebe bayebaki maki baza bana mikie ba bijou wana Caro banda koteka ateka kane afinga kamutute banda tokota ba YouTube oyo banda ba théâtre ezala théâtre toyokano lisolo ya Caroline oyo ya kindumba te abala mwana mukie
Na mobali ne kutu toyeba ke longi ya mobali ya karote. Nana yebi longi ya mobali ya karo. Peut-être bato Kinshasa ba camarade na ye. Na yebi te. Nani ayebi longi ya Caroline. Bato Kinshasa ba camarade na ye, ba ami na ye proche. Ndana yebi longi ya karote. Na yebi longi ya mobali ya karote. Nde na zabwe. Naza na numéro ya Caroline mais na monaka na benga ka ete na benga ye jamais. Yo mto fandi wana. Bota pote yaya. Yo mto fandi ozana mwana muke okokola ka jamais te. Mama na bino banda bota yo ti lelo. Yo kola kate. Yo musala na oka recevoir faux compte pour na yo tu te crois que oza faux compte. Oyo tiema soko na kiti. Obandi ofinga okomi mukolo tika buzoba. Mais tango yo zoya kokota ofinga mutu wana. Tango yo koti ofingi mutu wana. Est-ce que oza sûr que mutu wana ko fanda zo tala yo? Oza mokolo, oza koko, oza lokola likako, oza lokola nini taba, oza lokola mokomboso, oza lokola koba, oza lokola mbisi, oza lokola matembele. Siko yo mutu oza mwana mukie, bien éduqué. Api titi ako bébé là. Bon mona mwana nanga ya penya kokota. Revenons à notre mouton. Na 2014. Na bando zongi c'est la bino kaka na likambo. Pona ni parce que lelo carotte azana morgue. Caroline lelo, Caroline ikwa Betty azana kati ya morgue. Akufi na nini? Na kindumba te. Merci beaucoup bo tapoter. Caro akufi na kindumba te. Caro akufi na ba bezu te. Toyoka te ke Caro asala buzoba ni ye na mobali na ye. En tout cas, banda tokota ba réseaux sociaux. Betty Caroline, très belle femme, 39 ans. Nana 92 ans. Siko mobali alibala bakabona ka déjà banda kala. Siko ya zuizemi ya mobali. Mobali mususu. Bon, en tout cas, makamba Caroline na yebite. C'est quoi azwaki mobali mususu? Parce que namona ke toujours na bag ni na loboko. Je sais pas. Na yebi makamba karote. Ah, mobali mususu, d'accord. To tapoter yaya. Bon tapoter, ba signaler live. Donc Caroline na mobali na liboso, soki tata ya bana na liboso, si on peut le dire. Bakabona bandakala. Et puis aujourd'hui, a comment na ye na mobali mususu. Ah, Caleb a lobby bongo. D'accord, na lundi émission à Caleb te. Je sais pas, aleki na chaîne nini. Aleki na chaîne nini à YouTube. Je sais pas. Pande konanga na 2014. Bon, na 2013 d'abord. Nazalaka na ndeko nanga moko ya mwasi boye. Mwasi ya cousin nanga. Les news de net. Zoé loko yaya. Na 2013. Mwasi ya cousin nanga. Zemi ya 9 mois 3 jours avant que Nokobota Canada ba yebi. Non ba bien. Zemi ya 9 mois 3 jours avant bandaki akende kobota. Merci beaucoup. Abenga ngai Makwax la star. Oyebi li solo Madeleine Mbui. Kombo nezaki Nina Washanga Muluba. Moi si a pembe ataka choko te. Mais soko tali pembe yaya. Moi ba pembe soto tchacha awe ziki matama soko longoli ba nini ba maquillage pa. Et babouami lokola poisson lokola likaya bo batie na moto kabe pa. Neti biso bato tozaka na bato kisangani kuna to babolaka nini mbisi. Makale za wana moto ya konyo baboli mbisi tata mwa mongba monana. Ko baboli monana oche olie. Na kwanga na pondo ali folo toto abinga avant moins une semaine te mais 2 jours te abinga lokola na 13h ya lelo zaki mardi abinga na 13h ya lelo abi Makwax la star boni yo abi oui naza bien ponga na tcha na yebi ko poser basile na yebi poser basile banzaka nde en tout cas formation manzaka na zuite na on a zuite
même formation ko tia basili na zwango epa ya Magali Kiambi Magali Kambi awa na Montréal coiffeuse na ngai ya kala soki ba no bakambula o na sai na Canada eza bambula o to fani na Magali o to yeba ina Magali disons abenga lobi makwax obi ke kala mingi te na obota ngabi na yebi yako tianga basili nabi poni to koko ya awabi tete kuna no zalesi na banga kabokilo na biso outi ko bota sika nabi okay nazo ya me bombela kaka mo eloko na nga na lingaka abi nini yo kutuko okufa na likola masanga nabi te bombelanga abi kutu naza na nzela na oke sombela yo olingi nini 12 to 24 pona ebi ke soko meri mwa mibale mwa yeyeye tango na yo zongiso na ndako nzambe na nga nina obi liwa mwana mwasi oyo 9 mois ya zemi 3 jours akufa ka na kiti bwende bo na olakisa bino aota la télévision ta la émission ya vérité choc yangana Marilo mwaka na fula ngenge akufa na kiti boye bato a Canada bo bayebi nina akufa na kiti boye Madeleine ayebi ngabi osomela ngaka mo eloko mwa taba ya kokalinga ya kotumba ezanga tabilongbanga kuna na yebi ya kolia ezali yaya nake sombelo me lobi osala bolimbisa yaya ngabi te lobi atuka mardi mercredi lobi no sala te wala no sala na Hotel Sheraton na lela kaye to na lela kamona mwasi wana ti lelo na lela ke kaka na mona on dirait sorry na mon dieu na tika na culpabilité moko beto tapoter yaya bo sécuriser vidéo thank you Nadine mbuta muluba soki muluta nabi oke lobi na tongo na roya nzambe donc veut dire que kobota ekomi oke opesa vie na mutu moko boye opesa vie na mutu moko boye Caroline kutu akufi atiki bébé siko mwana mwasi oyo nazobeta azaki lokwa copine na ngai wana nazaki na congolais na nga moko boye soki tobundi toswani ya bando fanda na Pierre Fond abanda kofanda na Pierre Fond nga awa na Montréal côté Saint-Michel na Bélanger so toswani na imbécile oyo ya congolais ya Brazzaville na bengi kanina nazolela yokai boswani na Tchekos boswani lisusu olingi nina ya kozwa yo besoki ba ye kozwa yo ye awa okozongaka on dirait garçon ngope avegla kingai on dirait tchakinga bandi ya rouge soki ya noir na mutu eloko ya molangwa oyo tufio ya Brazzaville oyo braza mpwa braza makaku braza sumbune braza tata na ye braza mama na ye braza mbwa braza nzambe na finga na langi ni poba braza impwa oyo yo sola mapeko na yeko kutena chemise moko ya bata kolata chemise te bilamba na kako kenda ngona musala to komi kito kende feti lobi na butu aya sukoli atie na machine akaukisi yango lobi na tonga petepe sola molangwa na yeko kutena mbetu moko nini mbetu ba dry komi lokola kuse oyo kuse na kosukola ngona na machine te na zuka na cheka ba push wana na pangwisi o esali 12 ans braza mpua ba tufi na bino tu ba Brazzavillois na ba Brazzavillois tu boyaka na ba live na ngati nga mona yo o mona no nga la sunda manyo nga na sunda manalemba nyo yo moni yo lamba koko yo somba mokalu te ba tufi na bino so bozana bo bima yaya ekomi na butu tolali na mutu na nga binga na tuni na bi olingo tia style yani parce que style eza ba style neti oyo eza mbala moko mwana kelwa kisabino yango eza te bo tapote yaya tapote na zola bino ba modèle a style oyo nga na tiaka naza coiffeuse te na tangela ngo te mais naza esthéticienne nasala esthétique te na kisasa tapote yaya tapote. Votre apôtre, s'il vous plaît. À tout
S'il vous plaît. Pardon. Pardon, hein. Tapote. Naoluka basili oyo. Onga na tiaka. Nala kisabino ke nazaka esthéticienne. Nasalaka esthétique te na kisasa. Mwana ngani na futele mbongo na Kinshasa. Akoma kosala esthétique ti asisa na 1 2 3. Moi oyo okangama na misala moko boliko yekola te. Boliko tanga te. Ah, boya kofinga. Okomi koko. Oza muta musoma. Okomi koko. Fini ou non fini? Ah, yo besika. Non fini. Ok. Non. Namite. D'accord, puis? Non fini. D'accord. Et ça on dit namite. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire namite. Pas encore. Voilà. Attendez, je vais prendre la grille. Une drink. Oui. D'accord. Attention, hein, c'est presque fini. Bon, voilà. Nazongi. Vous avez un chango côté kuna. Na la kisabino ke non, ngana yaka Canada na yako taba neige te. Ngana ya Canada pona tala ba neige te ya Canada. Nyonso ko yela ngana mutu. S'il s'agit à quoi apprendre, je vais le faire. S'il s'agit d'apprendre, je vais le faire. Nyangala kato ya Brazzaville oyo. Oswa masuba oyo. Loko langwaka pamba. Alingaka komisa nga alcoolique. Nasi sali solo bo tapote yaya. Tozongi su na 3 sapo ani ndengwana. Bandeko. Na tongo nango na kei no lakisa bino comment na salaka si les aka des choses différentes, des modèles différents. Wana no sala ngo sima to tapote na. Bandeko na lamuki na tongo na ebika ke lobi na tongo nini perike opo na tiena musu te soki pe na tie musu yaya omona nga vrai bébé makoko ya 99 ans omona nga penya vrai bébé voilà kima XX okomona nga penya mwasi kotundike ya mwasi azaka na âge nini en fait bopesa nga 50 ans mabe 62 ans mabe 70 ans mabe na tie kutu nini te babenga ngoni musu na chete na cheka mba moko bo parce que na lingi te naza na finger wave na mutu bande ko na lamuki na tongo nga mutu na nga na ebike Nina Nina lobi na tongo na okende ko sale nini na ke ko poser ba sil na tuna ke no bi est-ce que lingi ba sil ya ko poser mbala moko boye ya opposer mbala moko to ya moko te ya mupiku bon eza deux choses différentes. Merci beaucoup. Abina ngate ya moko boye ya moko nabi naza na col te mais lobi na tongo na okezwa col pe basalaka nango mais il faut faire très attention na col ya sili penza yango mais ça pique comme ça colo eza ko piquer ko sakana te avant tia col il faut sukola il faut zwa babenga ba gucho to tiaka o che yango nanu col oyo eza bien eza bien col TikTok merci beaucoup nabi ok nazala ba nini nyonso me ba col nde nazaki kana colo
Abitenga na lingi call oyoyo. Et ça la neti... et ça la neti... Hein, on fait 2 jours, 3 jours après, ceux qui n'a bimi hôpital, ils sont d'accord. Pour eux, mes amis, bande qu'on a lobi na ton, na lali na boutou. Na 6h du matin, na moni mobile tia, mobile Nina bengi, cousin nanga. A bengi nga, na zaki na douche temps, on a eu comme on a appel manqué, na rappelé ye, na bengi ye. Bonjour Christian, na roba na boni, mbuta ebo, na mnoronde iki. Na okika. Na 6h du matin. Ngabi aboni buzoba boyoko olela o seka oto nyoso so na bana akati téléphone. Na rappeler lisusu. Na bimbuta. Pesa nanga muko téléphone qu'on a se préparer déjà. Aza calme monika biso na Montréal tito koma Henri Bourassa ozo lisusu autobus tapoter yaya. Ozo lisusu autobus o kende lisusu obima métro autobus et ça moi musika aza la poser nazoya. Sorry. Abi nangate na yoki no ndira azolela. Na bimbuta likambu nini? Ka bonde na oloba boy. Ngabi nini nango aboki na libanda. Ako biso basi apoto to boka baba si na libanda ndango ngo pe ya yo moko. Mais comme il y a bino balé parce que bo fande ke sika moko hein. Abi nanga zena pesa yo leki ya Nina. Tango lobi bonga bi opesa nga leki ya Nina ndenge ni. Leki ya Nina azaka na Ottawa autaki deja Ottawa ya eloko wana liwa mwana mwasi oyo etika ngai na somo pe ko banga Nzambe. Apesi nga leki ya Nina ona tikala komona te na vie nanga. Tango apesi nga leki ya Nina komone soki Christian pe kaka. Bonjour, boni azolela. Nabi boni ba jebino boni ba sumbune boni ba jebino bokomo sala nga boko nini yango boy yebisa Nina nazoya nazana no na ndako nazo se préparer no bima nozo taxi ati Henri Bourassa disons nozo métro awa na Iberville no ya ti na Henri Bourassa soki na komi kuno no kozwa Pierre Fort parce que eza penya musika te meno futa na ngambo azela nanu ti siko yozo lela ni ote Nina makwa bango bando benga ka makwax Yaya série wana successful. Bon moi batu bayebi biso. Série wana successful. Est-ce que totongena ngo bandako? Totongena ngo bandako te. Tosombi ngo ba immeuble jamais. Ate loko moko te totika lo somba. Ni olongola mwana na kisasa o meme na poto. To mama na soki ezaki pa ke mama na ngazaki ayaki awa na Canada boza suki mama ninga ko kufa na Canada na ba so approprié o ezana mboko wi mutu akokufa na pesa bino exemple ka ya mobali na nga Serge Blanc série wana soki mama na nga ayaki na 2025 na janvier avant janvier est-ce qu'elle ninga ka kufa na Canada oh oui elle ninga ka kufa peut-être après un mois ba so approprié za awa to kufa ka soki nzamba décider et belé to kufa peut-être na kati anda ko solitude. Ah non. Ta on solo ina leki ya ex-seme ki nanga wana. Azo ki senga téléphone pa ya cousin nanga. Ngabi ba jeni bino bo sanga boyo. Ko nini ngo boyo. Nabi oke botika nga kasi na tiana no maquillage après na ya. Oh Nina. Ani Nina. Nabi Nina saini. Na katiba. Ba kati nga tito, disons. Na mo isu ba bengi lisusu. Nabi na mo bino bo sakana nga embuta. Nabi nga ndeko nanga cousin nanga baza siko basomba ndako na bango abala pe copine nanga moko tokende ko kutana. Tala histoire eza tellement longue et populaire. Oma histoire nanga na beta ngonde ya nga moko. Blandine de fololo. Des chomédés des chomédés de toroto kake vedi la foudre. Til lelo bazana mobali na ye. Nina mwana lemba. Après nesko ba ye ko rappeler ngai. Cousin nga komo yebisanga. Makwax.
tozangi nina nabi nini tose nini naseki nabi longwa kuna katuka kuna abi makwaki tozangi nina nabi tozangi nina c'est-à-dire quoi tozangi ake wapi akimi libala yupo oleki pi makasi ozalo kwa politicien boye nini kwa tata mama na bango nde tata mwasi nanga propre biologiquement parla mama ya ba garçon mama ya Christian nde tata mwasi nanga cousine propre ya papa makwakala nga nakenda kofanda bandako ya ba Christian pendant même quelques mois parce que kuna ezaki mama bango akomaki azaki secrétaire ya Kengo wa Dondo. O comprendre na monga fula ndako wana ba crocodile baza kuna ba lion baza kuna biloko to do veut dire que ndako o to benga kana poto villa te na Kishasa soki ba bi villa na tango wana mama na est secrétaire ya Kengo wa Dondo tata mwasi na ngai Mère Jo na yebi était français anglais na monoko na minute onaka baza na États-Unis ti Christian yebi singa makwax tozangi nina c'est-à-dire qu'on a zo comprendre oh nina uti kotika biso na bwaka na yebi kutu te so place ni na bwaka téléphone heureusement 10 000 pesa na ndenga Maroc depuis to yeba na tindongo ye awa na poto na Belgique ozaka toujours na respect na ngaleki na nga mobali ni 10 000 pesa ayebe loko nini oloba na bwaki téléphone tato ya ye ari qu'est-ce qu'il y a na oloba te na komi na zo denda do veut dire que na dendi na zui no téléphone na récupérer téléphone na tali message oh mais nina to sola qui n'est pas non moins 13 minutes hier pas avant-hier hier message yango yeso ka komia seki ngapi alonga kuna sobela ka moi 12 na ngabi yo penya ndeko ko yabe na yebi rozonga te ifuna sombelo 24 soki etikali okumbi yango kena ngo pon ndeko na yo ba masanga penza melaka te mama nanga mutemi seni te déplacer eki à côté nabi nina na jusqu'au téléphone ya nina na bandi ko benga nina na bengi nina zo yamba te so na bengi batune ba ndeko ne ba yamba bien leki ndeko na nga mobali na ju téléphone na bengi Karine Mekenge azana na live na ebite soko aza na musala na bengi Karine o Mekenge ozapi nabi yaka na okufa nabi na Karine na kufi nina abi nina wapi mwasi ya Christian nabi nina aboti mwana kufi biso to baika mwana kufi nina kenda na mwana na ye nina kenda na bebe na ye ya mobali yazaka na bana basi babanda koluka mwana mobali nzamba sali ngolu apesa ye mwana mobali me tokunda nina na bebe na sali bumu awa tokunda nina na bebe na ye na sali bumu asene ti asimbiye ba makiye nina linga ye pe mwa mutu azaki pe mwa fille moko loyenge penya teme alingaki mingi ko bima mwa restaurant kwa kale ozapi makwati na ko zwa semeki nanga mutu pasi ya bando benga ngaka mal à la tête na biso semeki na ngai Ça fait longtemps, hein? Ça fait déjà, ça fait vraiment longtemps. Karine obi me ya mwasi ya. Mais nazo ke musanga bi Karine ko ke musala te ngamo no koko kende kuna te. Pierre fo musika. Abi yaka. Tato alinga ke musala. Abi na no kende ni natika yo. Karine pe lokwa zaki ka pembe na nga awa. Aji autobus soki pe taxi azwaki ya kwa yemo konja ba Uber. Nga na yebe on ayeka ko yeba Uber awa kaka lobi na ba 2000 soki 24 soki 25 ya. Ese nga na yeba ki Uber. Karine azwi Uber aya akuti ngai
en débandage. Akuti ngai, je sais pas. Nini, n'explique ye. Caroline kuto akufi atiki bébé. Caro, merci pour tiki libiso bébé. Caroline, merci parce que okufi otiki libiso bébé. Caro nga jeudi nazaki na live na yo. Jeudi. Nazaki na live ya Caro. Azoteka biloko nenga atchaka ngo nenga atchaka ngo boye atchaka ngo boye neti boye azoteka tuka azolakisa. Mais lelo Caroline samedi na morgue na Kisasa. Soki pe na cinquantenaire, soki pe wapi, soki pe pa maman Olivia, soki pe pa maman nani oyo oya siko maman Denise. Moko na bunga ka komba mamango. Tozui taxi te, tozui autobus te, métro awawa, to koti na metro na Karine. Karine azo bangela ka ngai. Tobimi na métro Henri Bourassa, ligne orange. Tozui suko Pierre Fort, tozui taxi. Karine obi tozwa taxi na ofuta. Tokenda kuna. Nakuti bato. Nakuti mwana mwasho azalaki babengani vendeuse ya ye. Tenga alingi na makambo lela te pardon. Na lela kanina ti lelo. Na otala message to sola ki lobi pendant 13 minutes. Na tourner na bi to solo na WhatsApp. Tia caméra omona. Est-ce que olingi oya moko? Olingi basili oya moko to olingi oya mupiko mbala moko bolie ato sukoli metiko zo sukola metango zo sukola oye bisi suko sukola ocheboye olia kolongola kango zongisa yo moko c'est tellement difficile ocheka boye mo elongi mais ozui mwa maye ochabi oui yaka nango kaka ya tango baye bisika Christian ke leki no anima kwaka la zana libanda kuna mama nana kosimba muninga nano simba muninga mututo soli ne lobi azaki maladie te nina kufi liboso a télévision aolanda émission à vérité choc porte ezaki lokwa na sima ndenge selo explication ndeko nanga mobali cousin nanga ayebisi nga bolimbisa no kata pardon nalinga nanga kobeta masolo te Caroline yesu kotumbola pota pardon bolimbisa Limbisa yaya limbisa lelo toza na feti penja boye me tokomi su makambo ya kosaka ba matanga boye Là on parle de Caroline. Bayebisi Christian ke non ani azana se. La seule famille où nous sommes na Canada biologiquement parlant. Eza Christian Chingambo. Mwana tata mwasi na nganga naza mwana noko na ye. Christian Kichuana inconsolable. Ngape inconsolable. Toyeba tena na kosimba muninga. Nana kusala muninga ke nozala bwe tala bwe na tuna eke bandaki ndenge ni parce que ngalo abi lobi tango bozo solo la ngana zalaki wana nazo steka no bi bato mi bale azaki soki ayeku no makwakala makwax mutu mela la tête na biso ya famille no yo zwa yo to ke li antaba wana la Firez eza si beau bien na Saint-Hubert je pense. Toke na la Firez to kolia na biso aya nga pe na olingo mema encore yo lokoso na bi ya no lamba lisuti na wana na uto bala sika parce que nga balaka le 13 janvier 2012 na balaka le 13 janvier 2012 lokola nazaki mwa oloyenge na mutu na tikali kobenga Christian te na mwasi ne basi atuka basilika penya yo bala awa na mboko yo obenga biso te wana ezalaki ka denganda na mboko
la fireuse na bébé gu. Bébé gu soko okei yaya. Okotane la tongo kuna. La fireuse eza te ke okende kobina te. Bébé gu eza ke trop oke koli. Olien taba moko on dirait batumbi yango na gambela. Taba moko on dirait batumbi yango soki na matonge côté ya Yoshua zela. Yoshua bien Yoshua. Soko oke kolia taba la fireuse yaya. Comme ça le quoi lelo te. Bébé gu soko okei bo yaya. Olia michopo olie. Donc, veut dire qu'on a biloko avec la saveur. Les saveurs, bien la saveur, n'a pas sauté. Dans un troublé. Les saveurs, ou bien la saveur. Les saveurs, bien la saveur, hein? La saveur, merci beaucoup. Qui mukolo ya baby na biso, qui mukolo la saveur. Ya ta on a moni Christian. Non dit matin na ju téléphone abi tala no eloko abi oui ta bwana so alobi nga na zalaki ti bo pesa na programme ya na zaki na sili na nga déjà na kati ya saki na ebisi no abi omoni ba kolo mibale o eza ya suki me lokola to chaka ngo so abi ko sala ngo parce que umelaka okoko chame ucha mukie neti o na tie o parce que oyo esuaka oyo esuaka makasi mais après c'est quelques minutes quelques secondes quoi après sila kanango yaya nani akokanga muninga nana osimba muninga po alela te o consoler muninga bongo jour ebembe bimaki biso tokoyaki bakambaki kuna babike na kati ya salle de mort na kati ya salon funéraire plutôt babifo makwakala apesa témoignage nazaki na copine moko boye toyebanaki neka na immigration pa tata moko boye tokenda kosala makambo na biso ya babenga oni humanitaire. Je dois parler hein. So bolingi te na kati nanga parce que na moi on dit bato nini ezokita tokomai presque na ba 600 o ezaka témoignage peut-être eza témoignage nanga suka on sait jamais oh après ba ya moi si alobaki te. Et puis, nga peine okufa pe lelo te. Nga no okufa lelo te jamais. Caro, au sali biso bien parce que tike biso mwana mais il fallait même pas. À 39 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Caroline, il quoi? Il faut qu'il y a moto. J'ai dit na monio na live na komi na se. Na bi est-ce que à part Europe, botinda kapé Canada, na Amérique, alobi expédition eza partout. Ngana kufa bino ngana ko kundaka bino tu oyo eboya ko finga nga makoko. Na kufa lelo te love na biso. Yaya mukolo wana ezaki nde na mona ko nje mutema na ngako. Donc veut dire que ba katinga parti ya nzoto na ngai. Nga sala crise na kati ya salon funéraire. Jeune wapi. Jeune na 99 ans. E yaya yo yebinga malamu te oto ndeni. Bandeko ya soi-disant c'est meki na biso. Ba yeta na ba maneti. Ba uti Europe. Randi bonjour. Bayena ba maneti ya ba Gucci. Kabongoni kabelo pour la toute première fois na mona kabelo tina masoko. Moi so muta baluki boy. Kabelo tina masoko. Ya lukanga na privé. Na nango ya rouge. Couleur on évite ce qui ezali ya noir pe so pe na lati ya noir ezabiete parce que so na sina tie loko na mutu boy yeba ke eza isu ya koteka te ya noir eza so na lati yango kano biloko ya mikuse boy pe ebongisaka ngai abi quelle beauté merci beaucoup Priya Stone ya soki pezaki ya sapuso to yebite. Omoni mwana mwasi alandaki nga na matanga tokende kokutana na ye nebika olandanga. Blondine de Chomede de Toronto kake vedi la faudre. Coiffeuse munene maquilleuse esthéticienne.
ayolanda nga na matanga parce que tokutanaka na ye na esika tokenda kosala immigration na biso parce que ba 2011 wana 12 nazwaki na mokanda te tokutani epa tata moko boye tokotanga kombo te pour le respect de notre papa moluba papa natanga kombo te tokutani kaka yaki na mama moko boye mama ngo pe tosololi tosali connaissance et puis tango tosi tozuli ba numéro ba téléphone ya solo merci beaucoup après tokomi obengana azaki na lava ana azaki mwasi ya mundele copine ya mundele yaya tokomi kosolola nga kutu nasaka suki soko lingi na nani na yaka nasala suki namoni oza moto ya media na nani na ngabi ok problème ezate ngabi nga aza na na voiture te na wana kutu nazwa ta permis de conduire te natika bato balembi nzambe bolembaka avant boye ndenge nini bolingi boyoka lisolo Caroline ye wana aza na kati ya morgue mais au moins atikeli biso bébé mais Nina o nga nazobeta lisolo azaki lokwa copine na nga pe kaka akenda na bébé ne na mabele totia Nina penza boye na bébé na ye atie maboko basimbi ye balatisi bébé mwa babone na bango wana balatisi bébé mwa eloko na bango balatisaka wana bafungoli cercle liboso ezaka ofungola cercle ofungoli penya banda na mututi na se mufiniku couvercle ya cercueil batie na côté mais lelo ça fait comme 5 à 10 ans bafungolaka lisusu cercueil donc veut dire que bafungoli ka mobimba nyonso awawa eza kokangama mais sauf que awa na mutu de basali neti mais mufiniku hey bafungoli cercueil ya Nina Nathalie Nino tosola kine je pense ki 24 heures Nathalie bébé na sama na maboko na ye asimbi bébé na ye boy bebo abanda kozela penya bi mama ye bakoka na obotela bino mwana mobali no botela bino mwana mobali boko sentir nga héritage etikala na maboko na ye parce que azaki na mwana ya mwasi omoni jour wana nde nayaki koyeba ke liwa pende ezalaka so moto akufi na ye oui nakufela papa na Kinshasa oui nakufela papa nayebaki ke papa abelaki miete wana nakufelaki papa nazalaki ka ndenge wana kaka oui wana deja na boti mais liwa etalinga te parce que kokufela papa akufi na Brazzaville ti bayaka na ebembe awawa wana nazalaki no makango ya cameraman ya Denis Lesi moko ndumba ba cameraman bandumba ba photographe bandumba ba monteur bandumba ba enregistrer bandumba biso nyonso bandumba biso tozolaki bandumba kuna kobana na tata ti na se nake Nathalie Nina babi na makwakala oza na droit obligatoirement il faut ça là babi ngoni témoignage wana président Jean-Marie Misenga akendo balela biso Brazzavilloise akoma na ye bien ex ya mwasi ya papa ale ex ya mwasi ya papa ale bon natiki pardon natiki bino bolinga te ata kado eza te ya nase bino ni kaka silisa lisolo pardon o eza ba video eza si Congo mikili voilà otali elateli ya ndeko na nga wana copine na nga wana tokutana na nini na humanité et pas papa Kabeya je m'en fous aza moto ya immigration problème eza te non tokabona te toza na biso très bien nakobenga ye mais soki ayebi ke naza na live abenganga alinga te yende moto asali famille libota babalani na Christian baza na 3e mwana babalani kito baki kobalana na Kinshasa mariage pilo lilo na robe ya pembe beti kuna
Mais nga sérieux na moyen kende zate parce que nazo kino mikandate. Et puis je pouvais pas aller parce que tota ko balana na tato osika. Bana 3. Aza nazo talanga. Ya solo. Merci beaucoup. Obi periko nga na obi ke periko na linga olata ko te pona mona ngoka ndengi wana. Franchement. Na mona ka periko ndengi wana na yeba katekezaka bien bosoki na lati yango ya donc kasi na biso. Yaya pour vous dire que non kolala kolamuka ezaka ngolu. Omoni kolala kolamuka. Eya makasi ya tata mwasi te parce que tata mwasi na biso asambelaka makasi ye penya za penya maambi kudi leki ya Marie Misambo leki ya Lombongo te. Leki ya Lombongo azalaka te yaya. Oh leki ya le moloto te eza te. Mobile nanga parce que aza pasteur soki liwe ezu eyenga eyelinga eko rate ngai parce que mobile nanga sambelaka. Ta mobile no alalaka obi ke kolala nde to lala ko ezaka kokufa. Mais soki lobi na tongo la muki. Aigle bonjour. Lobi na tongo soko la muki yaya. Ate soko sambela te ke o rekakakakaka ba bondo te. Kumisa nzambe parce que olongona parce que to lala ka to yebaka te. Okaka on dirait lelo na loti mabe yaya to yebaka te. To yebaka te loko ni to sala kana butu tango to lala ka kolala waneza ka liwat. Akutu na kole na ngango te soki na bina ke ko kole yango na salon yaya ba coiffe akutu na coiffe na ngango na chata ba benga oni momene to telema na sime na chata eloko wana te so na bike na kende pe na salon ba kole ngango babandi ko sanga ma ba baby chebe wana yaya esanga wow bondi makutu tike na mwana na 9 ans Caroline ikwa lelo atiki biso kobota nzoka nde kobota na ngena kota na deuxième sujet ya ngamoko ngena kota na sujet ya ngamoko ya 2014 mais bato bakomi de ya kokita na kati bino soki nzamba sungi na oya lisusu na lingi te tokoma na 50 personnes bato ya Canada bayebi ke na bayebi ke baza na ba feti lelo feti na pozaka pe basile na pozaka basile na poza na kolo esuwaka me esalaka kolo oyo esuwaka mais yango nde eza uniquement vraiment pona basile oyo ezaka ya suki me esuwaka nango penza te okoko tiango muke otie don otie bepa obandi kofula ngo soko otie kolo obandi kofula papa maya miso kotanga maya miso soki etangi komona no pasi tozuka papier tan esili a bon attendeur sali nazo ya lisusu merci bakado pe nazwi te banyangala kato